Comédienne Nabiso Linda Cote ya Linda. La famille Mbutu makasi euti lisusu koya na kote surtout na biso Mbutu asomo na kombo ya Linda Cote. Eza na ba video moko ba audio moko ya makasi ezotambola na kombo ya Linda Cote la famille kande boyebi. Linda Cote na biso comédienne na biso. Tant na obenga plutôt Linda Cote na biso, c'est parce que aza congolaise de père et de mère. Boyebi page na biso en tout cas nazalaka muto abatu nyonso ya famille Libota ya Babakouk, mais nazalaka pe na ba comédienne nanga na ba comédien oyo na linga makasi. Eza bongo soki likambo na bango eye en tout cas na okotango na facilité. Soki dossier ezate na ovanda. Voilà. Lelo toye na dossier ya Linda Cote. Ba audio ezobima, ba video ya makasi bimi concernant comédienne na biso na kombo ya Linda. Déjà dès le départ, Linda avant akota makambo ya ba maboke, makambo maboke, lelo tomoni ye comédienne, lelo tomona ki a joué ki epa ya SB et après aye kota na maison surtout et encore ya Bella Production oyoti lelo azali kuna. Avant akota na makambo maboke, Linda Cote abando sala ba filme moko ya français. Linda Cote aza mwana oya koli na ba français ya makasi. E yaki ko sala ke na kokola na ye tellement que abando linga ba filme nde yaki ko mikotisa na ye na film ba français. Akoma ki ko sala na ye ba filme oyo sali makana français na la langue française. Eza bongo. Alors, quand nenge zalaka baye ko solliciter ye ojouaka ba film ba français c'est bien mais oyo pe eza la une ya makasi ezalaka bongo ba théâtre. Pourquoi ne pas ko intégrer pe groupe moko ya maboki? C'est ainsi que Linda ayaki ko intégrer groupe ya SB. Kuna jouaki ki songi ya makasi bimaki tomona biso nyonso ba écrit oyo Linda Cote ayaki ko poster na page na ye ya TikTok. Ya réalité oyo se pasaki na SB yango yaki ko sala que alongwa. Linda alongwaki na kolongwa akendaki kokotisa demande na ye na Bella Production. Alors comme na ba série wana pe na batan wana Bella Production pe abandaki kozwa bana a formé bango, c'est ainsi que bayaki kozwa Linda Cote ayaki pe ko intégrer Bella Production. La famille ti lelo oyo Linda azo jouaka na Bella Production. En tout cas boyebi mbuma soki mbuma mabe ekoti na bisika mbuma bien ezali ebebisaka. Soki pe mbuma bien ekoti na place mbuma bien ezali boko sentir. Depuis entrée ya Linda Cote na Bella Production totikala koyoka te ke non Linda tongaki, Linda lobelaki, Linda salaki, Linda mataki, Linda kitaki, totikala komona ngote, totikala koyoka ngote. Donc, aza mwana moko, aza mwasi moko, oyo, ayebi oyo azoluka na vie, ayebi ke soki na ke musala na kendaka, musala na silisi musala na zongi. Soki ya kosala ezali na kendaka na sali musala na silisi na zongi. Oyo nyonso etikali etalingate. C'est comme ça avec Linda Cote. La famille. Ba audio na ba video ono obetela bino lisolo. Bato na biso ya YouTube na kotie la bino me bato ya TikTok désolé moyen na tie la bino ezate. Soki olingi oyo ka ba audio wana kota na chaîne na biso ya Étoile Nines TV kuna nde okomona. Alors, quand ndenge ezalaka Linda directement ba audio na ba video Linda zo pesa explication alobi na génération na bango tant obeta déjà génération na bango tomoni toyebi eza na ba Linda Cote eza na ba Sarah Masiala eza na ba Michou Bembele eza na ba Naomi Lokwa Naomi Lufiakenda toza na ba Michou banani mosusu ba Davina Apwa toza na bato ebele ya ba génération na bango alobi na génération na bango soki
je dis bien soki eza na batu o bayebi ko jouer ba mikotisaka na ba rôle soki kozala 5 personnes ye na Davina bakozanga te soki kozala 10 personnes ye na Davina bakozanga te soki kozala 15 personnes ye na Davina bakozanga te selon badir ya Linda Cote. Namoni bato ebele baye kofinga Linda balobi o Linda ko jouer nini yo yebi à part ba français belé oyebaka ko jouer te o kokaka komi kotisa na rôle te ojwaka pe ya malunga te bato bafingi Linda na ndenge moko ya kosakana te. La famille boyebi dans la vie il faut tozalaka honnête tozalaka pe sincère. Vanité de vanité tout est vanité. Bablo mosusu il faut tolobaka. Il y a de ces personnes au bamonaka non parce que nga nazalaka muto ya SBT il faut nabanda kofinga bato ya SB parce que nazalaka muto famille bota te il faut nabanda kofinga bato ya famille bota et pourtant ezalaka bongo te. La famille tolobaka en réalité makambo o Linda lobaki eza ya solo. Vous savez Linda Cote bato ebele bakoya oyebisa nga o mama Etoiline peut-être olingaka Linda makasi nalinga musala oya salaka et puis nalinga kibo mutu o eza na kati na ye. Elle est une personne qui dégage toujours la joie. A dégageaka na ka joie. Azana batu mosusu te ke non yeso ke akoti bisika il faut batu ba sentir que non ya akoti alata yenda alata ka bilamba cher yenda sala ka ba voyage yende batu abongo baza ba satana nalinga bango te. Ngana lingaka mutu oya tiaka batu nyonso à l'aise soki ake bisika batu nyonso ba se sentir à l'aise ozana besoin te ke non natala elambanga na lata ki ndenge nini te batu neti balinda bozana bango oyebi ke soki na lata ki robe nanga na zana nga à l'aise akoya ko salela nga vantar te nde batu oyo biso tolingaka. Linda Cote makambo alobi eza réalité eza pe vérité. Eza vérité er mosusu c'est dire ya koya kondima vérité mais il faut tondimaka. Linda Cote na Davina apwa soki lelo oyo ekozala que non na Amérique baza na besoin des comédiennes 3 comédiennes dans la génération na bango 3 comédiennes 4 comédiennes et kende ko représenter Congo déjà toyebi ke toza na 2 personnes oh déjà baza capable ya kobimisa awa na ekoloba makambo ya français te po bato mosusu bakoya koloba nanga ke non c'est parce que balobaka français awa eza makambo ya français te bozalaka ba complexe na français te mutu nyonso akoki koyekola français français ezalaka kaka ozolobango ozotanga ba livre français et surtout kende pe ba cours okoyeba français ba mari antumba bango wana bakomi koloba français akomi koloba eza bongo français batanga yango donc bozala ba complexe te ezalaka bongo mais biso tooloba awa misala Linda pesaka le meilleur d'elle Davina apwa pesaka le meilleur d'elle donc soki na Congo na biso bakolobaka ke non toza na besoin de 2 personnes toza na besoin de 3 comédiennes baya ko représenter Congo déjà toyebi ke toza na 2 personnes toza na Linda Cote toza na Davina apwa ba awa mibale ba o mibale toyebi ke bako représenter biso bako représenter Congo na biso partout dans le monde po ba pesaka musala basalaka bango soki baro sala ezalaka kutu te ke non awa caméra ko filmer donc o sentir penza que bazotia réalité na musala na bango ba osala penza musala basalaka soki bakoya kotiela biso muto misato ekozala peut-être ba Getty parce que toyebi pe Getty pe ayebi soki tokokota na bato mosusu oh muto a 4 ya 5 tozana ba Naomi Lokwa abande ko jouer bien mais eloko penza effréné makasi eza complexe na ba Naël pe apesaka mais azana besoin ya travail et surtout alongola makambo complexe atia na mutu na yeke no nga na kota makambo maboke pona musala soki atieka wana na mutu c'est fini ko jouer akobanda ko jouer très bien akobanda ko kotaka na balokolo ya Linda na ba Davina apwa na ba Getty bembele
et Bageti Lembe. Je parle de Davina souvent, oui. J'ai vraiment son nom dans la bouche parce que je l'ai connue avant le théâtre. Ok? Moi, je l'ai connue dans le cinéma. Et en fait, tout ça, pena, artiste, actrice, on avait un peu ce souci-là. Donc, ce qui venait après, distraction, focus na mama musala. Ndebiso tout sala ni bandeli. Et lelo oyo, to koma pe ko revendiquer, to koma pe ko fond minor surtout loba, ou soit donner notre opinion, c'est parce que on est consciente qu'on a eu à faire to sali musala passi aux artistes, jeunes talents à sala, ils ont imposé combo na quelque part. Et au jour d'aujourd'hui, ngala Davina to imposa kombo na biso bo matabo kitabo linga biso te to lata mabe to za la salité to imposa déjà ba kombo. Lelo o so producteur moi mnena yesa liste. Habite non ko ba jeune talent, pour biso to ba génération maman belle vite. Pour to ba génération na biso, je ne parle pas, il faut pas confondre parce que bizengi ba zebele ba yo yo kasi yo sala collègue te, to lo ba bonté to lo ba génération na biso. Dans notre génération. Cela veut dire que moi, je ne suis pas de la génération de Davina. Moi, je suis venue après Davina. Mais je peux dire qu'on est presque pareil. Et car ils en ont milité. Donc, la génération na biso. Ce qui est le producteur, moi, il y a Congo. Il y a la film dans le cinéma. Habité, on a besoin kaka. Il y a comme 2 ou 3 filles dans le théâtre. Catégorie, il y a comme Davina. Et ils ont la liste à naté. Au jour d'aujourd'hui, c'est légitime qu'on soit à la recherche du respect en fait. C'est la logique. Soit 5 meilleures actrices et générations de bisous la Davina tous la carte. Parce que ils ont résultat. Il y a un salam dans le silence. On a observé Toye Koli. Et les lots au yotoyebike, ton a boulot déjà dans ça. Nous sommes des actrices crédibles. Lorsqu'on parle de Davina et Linda, on parle de nous en termes d'art. Lorsqu'on parle de Davina ou Linda et Davina, on parle de nous en termes d'art. Mais le lobby la moutou, Davina, Linda, non, ils sont très talentueux. Dans mon commentaire, hein. Elles sont très talentueuses, très intelligentes. Jamais au monde on a été sur la physique nabiso. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps d'imposer cette image-là de nous. Toi, on a des défauts pour toi battre. Mais aujourd'hui, on a des jeunes talents. Dans la carrière, tu n'as même pas carrière bien bâtie. C'est autre chose que koyebana. Moutounio sa koyebana. Mais que ça la carrière, que ça combo, otika na terrain, c'est pas donné à tout le monde. Ça se travaille. Faut pas être dans la confusion. Il ne faut pas être dans la confusion. Chers jeunes talents, concentrez-vous à apprendre le boulot. Ne vous laissez pas berner par les fans. Fan ayara kinara kudu tiezo komiso wana mukoloka mona kake ozasu na visibilité antika OK pas mutu muso za visibilité. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Au jour d'aujourd'hui, moi Linda, j'ai commencé à créer ma fanbase que cette année. Vous imaginez? Mais j'ai commencé ce métier depuis 2014. Mais j'ai créé ma fanbase des mokomok ba pe mokomok ba ebelete. Moko kaka na ebike non ba moko wana tous ensemble ni mais non que non malem parce que na ebike nzela musupe ezali ngalo na ko pe mata pendant 2 ans na ozongi la scène na base
Yo pe mata yo jeune talent, un bilo ba jeune talent, ba no mike na mona obo isika la game. Bo pe mata pendant 6 mois. So na on se souvenir na bino. Nous autant no ye ko la té en fait, mais je pense que ba fan pe bazo aider binoté en fait. Oui, ba aider binoté parce que ceux qui ba genre ba fan oyo que ba komisika musala no to ba selo reproche kana musala no ba sulika na musala on a qui de plus on a plus idée no na musala mais tellement que ba zo côté na ba distraction. Je parle de Davina souvent, oui. J'ai vraiment son nom dans la bouche parce que je l'ai connue avant le théâtre. Ok, moi je l'ai connue dans le cinéma. Et en fait, tout ça pena ba artiste moko ba actrice moko to bana ko ça musala lokala. On avait un peu ce souci là, donc ce qui venait après, distraction, focus na mama musala. Ndebiso tout sala ni bandeli. Et lelo oyo, to koma pe ko revendiquer. Ou soit donner notre opinion, c'est parce qu'on est consciente qu'on a eu à faire tout ça, la passi aux artistes, jeunes talents à ça là, ils ont imposé combo quelque part. Et au jour d'aujourd'hui, on a Davina to imposer combo na biso bo matabo kitabo linga bisote to lata mabe to za la salité to imposer déjà ba combo. Les producteurs moi na ya cette liste habite non comme jeune talent pour surtout la génération ma belle vite pour la génération na biso je ne parle pas, il faut pas confondre parce que bizengi baza ebele ba ko yo kasi yo sala kolega te lo ba bonté to lo ba génération na biso dans notre génération. Cela veut dire que moi je suis pas de la génération de Davina, moi je suis venue après Davina, mais je peux dire qu'on est presque pareil et car ils en ont milité. Donc na ba génération na biso. Ce qui est le producteur moi na Congo, a ça la film monene na cinéma. Habité na besoin kaka et ba comme 2 ou 3 filles na théâtre catégorie ninga comme na ngana Davina et ça na liste na té. Le baba to mité ma beba zalana. Au jour d'aujourd'hui, c'est légitime qu'on soit à la recherche du respect en fait, c'est la logique. Soit il y a 5 meilleures actrices et générations de Bissou, on a Davina tous en matin la carte. Parce que ils ont résultat, il y a un salam bruit dans le silence. On a observé, Toye Koli et les lots où Toye Biké. Ton a boulot déjà dans ça. Nous sommes des actrices crédibles. Lorsqu'on parle de Davina et Linda, on parle de nous en termes d'art. Lorsqu'on parle de Davina ou Linda et Davina, on parle de nous en termes d'art. Mais le la moutou, Davina, Linda, non, elles sont très talentueuses. Dans mon commentaire, hein, elles sont très talentueuses, très intelligentes. Jamais au monde on a bête sur la physique n'abisso. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps d'imposer cette image-là de nous. Toi, on a des défauts pour toi battre. Mais aujourd'hui, on a des jeunes talents. Dans la carrière, tu n'as même pas carrière bien bâtie. C'est autre chose que Koyebana. Moutounion, ça Koyebana. Mais pour ça, la carrière, pour ça, combo, au tika na terrain, c'est pas donné à tout le monde. Ça se travaille. Il ne faut pas être dans la confusion. Il ne faut pas être dans la confusion. Chers jeunes talents, concentrez-vous à apprendre le boulot. Ne vous laissez pas berner par les fans. Fan ayara kinara. Kudu tiezo komisoana. Mukoloka monara ke ozasu na visibilité. Antika. Ok, pas moutou soza na visibilité. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Au jour d'aujourd'hui, moi, Linda, j'ai commencé à créer ma fanbase que cette année. Vous imaginez? Mais j'ai commencé ce métier depuis 2014.
Mais j'ai créé ma fanbase. Il y a moko moko. Bah, puis moko moko, bah, belete. Bah, moko moko, kaka, na ebi ke non, bah, moko moko, wana, tous ensemble, ni. Comédienne Nabiso Linda Cote ya balinda. La famille mbutu mbutu makasi euti lisusu koya na kote surtout na biso mbutu mbutu asomo na kombo ya Linda Cote. Eza na ba video moko ba audio moko ya makasi ezotambola na kombo ya Linda Cote la famille kande boyebi. Linda Cote na biso comédienne na biso. Tant na obenga plutôt Linda Cote na biso, c'est parce que aza congolaise de père et de mère. Boyebi page na biso en tout cas nazalaka muto abatu nyonso ya famille Libota ya Babakouk, mais nazalaka pe na ba comédienne nanga na ba comédien oyo na linga makasi. Eza bongo soki likambo na bango eye en tout cas na okotango na facilité. Soki dossier ezate na ovanda. Voilà. Lelo toye na dossier ya Linda Cote. Ba audio ezobima, ba video ya makasi bimi concernant comédienne Nabiso na kombo ya Linda. Déjà dès le départ, Linda avant akota makambo ya ba maboke, makambo maboke, lelo tomoni ye comédienne, lelo tomona ki a joué ki epa ya SB et après aye kota na maison surtout et encore ya Bella Production oyoti lelo azali kuna. Avant akota na makambo maboke, Linda Cote abando sala ba filme moko ya français. Linda Cote aza mwana oyo akoli na ba français ya makasi. E yaki ko sala ke na kokola na ye tellement que abando linga ba filme nde yaki ko mikotisa na ye na film ba français. Akoma ki ko sala na ye ba filme oyo salimaka na français, na la langue française. Eza bongo. Alors, quand ndenge zalaka ba eko solliciter ye ojouaka ba film ba français, c'est bien, mais oyo pe eza la une ya makasi ezalaka bongo ba théâtre. Pourquoi ne pas intégrer pe groupe moko ya maboki? C'est ainsi que Linda ayaki intégrer groupe ya SB. Kuna jouaki kisongi ya makasi ebimaki tomona biso nyonso ba écrit oyo Linda Cote ayaki ko poster na page na ye ya TikTok. Ya réalité oyo se pasaki na SB yango yaki ko sala que alongwa. Linda alongwaki na kolongwa akendaki kokotisa demande na ye na Bella Production. Alors comme na ba série wana pe na ba temps wana Bella Production pe abandaki kozwa bana a formé bango, c'est ainsi que bayaki kozwa Linda Cote ayaki pe ko intégrer Bella Production. La famille ti lelo oyo Linda azojwaka na Bella Production. En tout cas boyebi mbuma soki mbuma mabe ekoti na bisika mbuma bien ezali ebebisaka. Soki pe mbuma bien ekoti na place mbuma bien ezali boko sentir. Depuis entrée ya Linda Cote na Bella Production, totikala koyoka te ke non Linda tongaki, Linda lobelaki, Linda salaki, Linda mataki, Linda kitaki, totikala komona ngote, totikala koyoka ngote. Donc, aza mwana moko, aza mwasi moko, oyo ayebi oyo azoluka na vie, ayebi ke soki na ke musala na kendaka, musala na silisi musala na zongi. Soki ya kosala ezali na kendaka na sali musala na silisi na zongi. Oyo nyonso etikali etalinga te. C'est comme ça avec Linda Cote. La famille. Ba audio na ba video o na obete la bino lisolo. Bato na biso ya YouTube na kotie la bino me bato ya TikTok. Désolé moyen na tie la bino ezate. Soki olingi oyo ka ba audio wana kota na chaîne na biso ya Etoile Nines TV. Kuna nde okomona. Alors, quand ndenge ezalaka, Linda directement ba audio na ba video Linda zope sa explication alobi na génération na bango tant tobeta déjà génération na bango tomoni toyebi eza na ba Linda Cote, eza na ba Sarah Masiala, eza na ba Michou Bembele, eza na ba Naomi Lokwa, Naomi Lufiakenda, toza
na bamishwe banani mosusu Davina Apwa toza na bato ebele ya génération na bango alobi na génération na bango soki je dis bien soki eza na bato o bayebi jouer bamikotisaka na barole soki kozala 5 personnes ye na Davina bakozanga te soki kozala 10 personnes ye na Davina bakozanga te soki kozala 15 personnes ye na Davina bakozanga te selon badir ya Linda Cote. Namoni bato ebele baye kofinga Linda balobi o Linda ko jouer nini yo yebi à part ba français belé oyebaka ko jouer te o kokaka komi kotisa na rôle te ojwaka pe ya malunga te bato bafingi Linda na ndenge moko ya kosakana te. La famille boyebi dans la vie il faut tozalaka honnête tozalaka pe sincère. Vanité de vanité tout est vanité. Bablo mosusu il faut tolobaka. Il y a de ces personnes au bamonaka non parce que nga nazalaka muto ya SBT il faut nabanda kofinga bato ya SB parce que nazalaka muto famille bota te il faut nabanda kofinga bato ya famille bota et pourtant ezalaka bongo te. La famille tolobaka en réalité makambo o Linda lobaki eza ya solo. Vous savez Linda Cote bato ebele bakoya oyebisa nga o mama Etoiline peut-être olingaka Linda makasi na linga musala o ya salaka et puis na linga ki bo mutu o eza na kati na ye. Elle est une personne qui dégage toujours la joie. A dégageaka ne ka joie. Azana batu mosusu te ke non yeso ke akoti bisika il faut batu ba sentir que non ya akoti alata yenda alata ka bilamba cher yenda sala ka ba voyage yende batu abongo baza ba satana na linga bango te. Ngana lingaka mutu oya tiaka batu nyonso à l'aise soki ake bisika batu nyonso ba se sentir à l'aise ozana besoin te ke non natala elambanga na lata ki ndenge nini te batu neti balinda bozana bango oyebi ke soki na lata ki robe nanga na zana nga à l'aise akoya ko salela nga vantar te nde batu oyo biso tolingaka. Linda Cote makambo alobi eza réalité eza pe vérité. Eza vérité er mosusu c'est dire ya koya kondima vérité mais il faut tondimaka. Linda Cote na Davina Apwa soki lelo oyo ekozala que non na Amérique baza na besoin des comédiennes 3 comédiennes dans la génération na bango 3 comédiennes 4 comédiennes et kende ko représenter Congo déjà toyebi ke toza na 2 personnes oh déjà baza capable ya kobimisa awa na ekoloba makambo ya français te po bato mosusu bakoya koloba nanga ke non c'est parce que balobaka français awa eza makambo ya français te bozalaka ba complexe na français te mutu nyonso akoki koyekola français ezalaka kaka ozolobango ozotanga ba livre français et surtout kende pe ba cours okoyeba français ba mari antumba bango wana bakomi koloba français akomi koloba eza bongo français batanga yango donc bozala ba complexe te ezalaka bongo mais biso tooloba awa misala Linda pesaka le meilleur d'elle Davina Apwa pesaka le meilleur d'elle donc soki na Congo na biso bakolobaka ke non toza na besoin de 2 personnes toza na besoin de 3 comédiennes baya ko représenter Congo déjà toyebi ke toza na 2 personnes toza na Linda Cote toza na Davina Apwa ba awa mibale ba o mibale toyebi ke bako représenter biso bako représenter Congo na biso partout dans le monde po ba pesaka musala basalaka bango soki baro sala ezalaka koto te ke non awa caméra ko filmer donc o sentir penza que bazotia réalité na musala na bango ba osala penza musala basalaka soki bakoya kotiela biso muto misato ekozala peut-être ba Getty parce que toyebi pe Getty pe ayebi soki tokokota na bato mosusu oh muto a 4 ya 5 tozana ba Naomi Lokwa abande ko jouer bien mais eloko penza effréné makasi eza complexe na ba Naël pe apesaka mais azana besoin ya travail et surtout alongola makambo complexe atia na mutu na yeke non nga na kota makambo maboke pona musala
soki atieka wana na mutu c'est fini. Ko jouer akobanda ko jouer très bien, akobanda ko taka na balokolo Linda na ba Davina Apwa na ba Geti Bembele e bageti lembe. Yasika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko